ba instrument na yemoko bana kubikisa bana baye oyo baye kozala olibiko na kati na lupango santo sika tokomona baye bayaki liboso na lupango bayaki liboso na lupango santo tata na mama oyo bango bayaki awa bataliboma kobeta bato kofinga bato komela makaya tala lelo esengo na bango bakomisika bato malamu bo wana bozali komona mibale wana bango moko bakose présenter boyeba bango banani sika oyo bakomi basale bana nzambe na ndako ozongaka obiki nanu malamu mpenza te obiki malamu te me oyaki bolumbu bilamba epasuki siko olati bilamba bongo ndenge nobi obiki te nabiki na te parce que papa kabula yo moko yebi ntango bitumba ya sida ekitaka esengaka bapuissance nini il faut yaka kozwa lobiko mais yo okomi rare na lupango lusanto nakomi rare parce que yo moko yebi bafati oyo wana bozali komona ayaki bolumbu bosepela deja lokola alati bilamba azali kosolola kutu na bato azalaki moto akobenga na bato wana banzete metala ndenge akomi tika kosolola na bino oza koka kutulolaka na ye moko azali kosolola pesa micro megafone na moninga mwasi akoka kosolola anto Bote bandeko solo oyo neti na ngai kombo na ye anto nakanisi na kati ya lupango losantu motu nyonso ayebi tofandi na zone ya Lemba na avenue Nembo numéro 27 na cité Salon. Enfin nakata na mkuse ezalaki début ya rentrée scolaire ya bana mwana mwasi oyo azalaki kotanga na CO na armée d'Isali ya Mongafula. Sikoyo babandi classe ezalaki le 11 août 83. Sikoyo babandi okende classe azaki na camarade na ye moko Janet Kombonai ya Muzongo. Babandi okende na ye classe koma na rompwe ngaba mwana mobali moko aluli na lingala malamu mbuta moto na kati mamuke yo na mwana mwasi bozali ndenge nini po ozolo bantasi na ye solo papa nganga nzambe ngai na mwana mwasi oyo tozali bandeko ngai nazali kulutu ye azali leki sikawa mwana mobali wana apesi camarade na ye wana ate lido ya lobi en tout cas yebisa na mwana mwasi wana nga na lingi bon sikoyo alobi ye moko azali sur place akoki kozongisela yo eyano mwana mwasi alobi te ngai nazali mwana classe nakomi kute na age oyo nakoki kozala na chéri nazalaka vraiment bien surveillé wana nga na lingi te sikoyo garçon wana alobi te
lokola ye alingi ngai te en tout cas nakosepela te yo salaka makasi na nzela ya classe opesa ye conseil nakozwa réponse wana lobi or ke bandeko ezali vraiment toli mpo na bana basi oyo bazali kobotama lelo basengeli koyeba nyonso oyo elekaki na mwana mwasi ondeko kolekela mpe mosusu sikawa mwana mobali wana asilaki kobongisa ye na sénégalais moko po te azwa kisi ekoka kosalela ye mbongo azalaki trafiquant azalaki diamantaire asengeli kozwa kisi mpo eprotegeaka ye na nzela na bisika nyonso oyo ya koleka na jama na ye mpo mitindisi ezala te sikawa sénégalais wana alobi na ye avant ngai napesa yo kisi oyo omemela ngai ndeko na yo to mwasi na yo biloko oyo ngai nakopesa wana ekozala na maboko ya mwana mwasi kasi mwana mobali te mwana mobali aluki azali na mwasi te azali mpe na ndeko ya mobali te na ndeko ya mwasi te po oyo ya ye asilisa mpo na makambo ya mbongo na ye mpe na misala na ye sikawa na ndenge asilaki koloba na mwana mwasi wana azali koyebisa antonini yo mwana mobali wana azali diamantaire yo linga ye po tolela ye po mwana mobali wana asilaki koopere na mwana mwasi wana basi basilaki koyebana azalaki kokata ye mwa motete ya mokemo sikoyo akeya tie lido mbala mibale mwana mobali wana atiki kaka te motema na ye ezali wana po te azwa kisi na ye esalela ye aye kozela ye mbala mibale na rombo engaba bauti classe baye asombeli bango fanta koka bamei bango nyonso mibale bon sikoyo camarade na ye wana Janet batindaki ye bilibili na mama na ye atindaki ye bilibili na wenze sikoyo atiki ye anto na camarade wana enfin babongisi yango ebongi te baketinda mwana mwasi oyo tozali na ndeko na biso mosusu azali na njili ye alingaki sandale te asengeli kozala na botte pantoufle donc il fallait akende pa ya kulutu na biso wana achange sapato ezalaki samedi mwana mwasi kokende ya njili ekomi banzela mibale libako na mwana mobali wana alobi te oyo ngai mpo na mwana mwasi oyo nasi naponaki ke il fallait nasala oyo ya ngai lika yo lokola tokutani makambo mosusu ezali te tokosala oyo tosilaki koyoka sikawa akamati mwana mwasi oyo na journée ya dimanche samedi na butu ya samedi pe ya dimanche pe ledi na donc oyo ya ngai naki ote ngai nazalaka na Gombe nakendaki mpo na rentrée scolaire nyonso nakendaka kopesa ye mwa lipo te bana basi asengeli na mobela nake epai ya mama nakuti mama soloba na ngai nini ndeko na yo akendaki njili na sikoyo azali kuna en fait tokati na mokose mwana mobali wana akamati ye ti na sénégalais wana ayebisi ye nini epai toza kokende nasili koteka diama na ngai esengeli yo ozilanga mbongo wana po liya wana alobi avant eloko wana diama wana etambola malamu mbongo akoremetre yango na maboko ya mwana mwasi mwana mwasi akomaki kidiba po ayebaki nyonso lisusu ezalaki koleka te po azalaki kodomine ye na puissance mosusu alors sikawa bakei bazwi taxi ti epai ya sénégalais wana akomi atiki ye libanda ye garçon akoti na kati basololi na sénégalais wana ti mbala moko babengisi mwana mwasi akoti na kati kota na ndako kuna babimisi diama yango na kati ya bandeko babandi koteste orke ezalaki koteste te nde kozwa esprit ya mwana mwasi wana libelaki mwana mwasi oyo azali atelemi liboso na biso babalola boye molangi yango kote mosusu diama yango emonanaka mutu ya moto kote mosusu emonanaka lokola mbisi na joire oyo wana ya nsima bino moko boye donc mwana mwasi mpe aperdre connaissance aza koyeba lisusu epai ye azali te donc sikoyo azwi mbongo 1250 zai apesi mwana mwasi oyo alobi bon yokamata mbongo oyo aza koyebisa mwana mwasi mbongo wana
persévérance makasi na ndako na lingité mbongo eleki okomi kodiscute wana te sikoyo sénégalais wana abimi na ndako akuti bango libanda nano babimi libanda lopango te discussion wana eza kokontina alobi kobima na kati lopango na ngai koza kodiscute mpe makambo ezali jango nga nazali moko abimi mwana mobali alingi mbongo wana adepanse yango apesa yango nyonso mwana mwasi alingi te discussion ti bipai bakoti mpe match ezalaka match moko babetaka na premier dimanche donc osala badepense nyonso to mpona mbongo wana nyonso esila na nzoto ya mwana mwasi asombeli ye baekoti basoleil bagote yango ezali awa ya noir oyo baza kosomba soki na 300 donc ebandeli bagote wana ezalaki na 350 80 zai asombeli babiko wana nyonso mbongo ye kotikala 300 zai kamati mbongo wana bakoti na ye mati ti dimanche bapekola na bahotel oyo wana nyonso to mwana mwasi azalaki deja domine moye yango koyeba biloko wana nyonso to ezali mabe ezali mama azali kolanda oyo nyonso azali koleka tantigi mokoko na azo kosakana na ye mama vandiki na nsima na papa mpona koyoka mpe lokola bandelo nyonso oyo nyonso azali koleka lobi 5h nga naza na pile en tout cas nga vie tokoyokana ekoma na 6h30 ato ayekomi nazaka me na ye na bamalage na ye nga nazosokola kuna opepompe na banzota bamere te tout ça kamata bakai na ye mpe latala boni yo ye boye nga nazotuna ye peti mbeni yo ye tosololi te nga kuti naza kopropose na komela ye lettre e nakoya na midi po tosola bakomi kaka presque na zisi oyo ake classe wana na mbongo wana atiki sans zaire na ndako te sans zaire azwi po amelango kokokana bakamara wana mayongola nango na molai eza te sikoyo ekoma mercredi mwana mwasi azwi liboko oyo wana bandeko ezali liboma te nano namona liboma ndenge wana na mokili te sikoyo mwana mwasi azwi bible abandi kokende koteya maloba sukali motu nyonso akomi kolanda mercredi wana babimaka 12h30 ti 15h ye na kamarade wana kamarade wana alobi te oyo te bambemani na ndako basango etamboli papa abandi kokende koluka bisika nyonso bana bandi koyebisa bana makambo boye na kolo mwana mwasi alobi ngai soki nakufi nakufa pamba te botuna Janet ye moko amemaki ngai epai ya mwana mobali moko amemi ngai epai ya sénégalais po tozwa mbongo siko solution ezali ndenge wana oyebi epai ya mwana mobali yango aya tokende toya na rond point mwana mwasi akomi koti oyo antuka mwaye te tomoni rolage moko alobi te mwana mwasi oyo azali deja trouble soki bolandi ndenge wana kotango esekilekisaka mbima encore sénégalais akotango esekilekisaka mbima okende na mbinza epai ya tata moko mpona ye ebali mboke nyonso ekobima bandeko biso oyo tozali awa na mikolo yango wana tozalaki na mama kolo na biso azalaki na maladi asali nango bambula antuka wana ya kotanga te ya mboka mais oyo awa 3 ans tosalisi bahôpital nyonso tokoki te sikoyo akeye epai ya nganga antuka wana ezali complicité bino moko boya ebaka osikoyo bakamati ye baleti awa tokomi awa ye oyo bozali komona nakoki koloba makambo tokomi awa makambo nyonso ebimi kaka ndenge nga nauti koyebisa bino ezali te ke balobelaki biso obieto ya awa motu moko abanda korakonte nano liboso makambo ndenge elekaki mpe baya kolanda ngo makambo yango ndenge esalama awa eloko te tobandaki komemana na bapibwa bino moko bomonaki ngai ndenge nazalaki alors sikoyo yango wana na ndenge ya mwana mwasi oyo akomi lelo antuka kombo ya nzambe ekobisana anto yo oyaki kala na lopango oyo ozwi libi ndenge nini yo obungi ozali komona na su te tokomi komona yo na bamikolo oyaka ozali na esengo te obiki ya solo oza na esengo bongo mobali wana apesaki yo mbongo wana bokutanaka lisusu na ye bon soki lelo elenge mobali aye epai na baboti bayo asengi libala epai na yo okoki kondima ye okondima bongo témoignage nini ozali na yango mpo na lopango losantu et particulièrement mpo na papa ebani mbonge oyo asalisi yo awa biso tomonaki yo ntango oyaki na lopango oyo
ozalaki kokima awa lokola sportif me sikoyo yo wana otelemi kutu uta babandi kosolola wana okomi kutu lokola nde batili banga etelemi na mai me yo témoignage nini ozali nango mpona lopango losantu et surtout mpona papa yebani mbonge oyo azalaki kosoigne oyo butu mo yawo ondimi nyonso mpo obikisami eske okolinga kokontinue nzela oyo to ozongeli nzela na yo ya kala na ndako na bino bosambelaka baboti bayo bandimaka bandimi mpe ebele mbonge mpo na nini bandimi ye mpo oyo obikisami bango mpe bayaka awa na mama na tata bayaka awa bazwa bateme bazozela nini mpo mwana bango abiki balobi baza kozela nini yaya anto papa azali kozela nini mwana na ye asa abiki azali kozela nini solo papa nganzambe papa nayebi eloko ye azali kozela te nazali kobunda mpe kopesa toli mokolo na mokolo po te babongisa bitema na bango baya awa bazwa babatemi mpe makambo nyonso libota mobimba tozala mpona yango kasi matata ezali nano mwa moke po ebali na bandeko ya mibali lokola na pozaki kekisio mokolo ya mibale awa na lelo oyo nazali kokunda kaka antuka na bokati ya nzambe mpe azali ebale mbonge mpe na babwikasi nayebi koko merci mingi natuna papa ebale mbonge motuna boyoki bino moko ntango mwana azali koloba alobi mwana azwi liboma ake koyamba bible akomi koteya na yango mikanda ebele na ndako mwana ayambi yango te biloko ebele na ndako ayambi yango te papa ebale mbonge moto azwi liboma ake koluka kaka buku wana ntina nini ake kozwa kaka buku ya nzambe Singa na Nzambe kabuya oyebise bato mingi mpo ya koamolike baoyo bazali kopesa liboma balukaka comme couverture ya makambo ya bango nyonso ezala makambo ya Nzambe. Mama moko ayaki awo oyo azali kolia nyei azwaka liboma autaki epai ya paster mama ngo ye wana vandi ye wana vandi tika ya vandi mama wana kuna epai ya paster ya bango bazali koloba kaka makambo ya Nzambe. Ntango ayaki awa maloba kaka ya Nzambe alors ke paster atie liboma na ye na bando nakanisi soko bolingi kotala lokola bozali banganga Nzambe bozali na puissance nyonso ya kobenga n'importe qui bato oyo bomonaka baza kotambolaka na basaki ya babible to na bible na maboko c'est très simple omona aza koleka kuna ozali na moto moko aza kota en France yonganga Nzambe benga kaka moto oyo azali na bible yaka na ima tobenga bible eleka wana toto tuna bible est-ce que ozali na état normal to babalola yonkisi soki to parce que mingi bazali kotambola bible wana ekoma esika ya bango ya kokanga milimo ya bato ebalangoka te yaka na bible te soko nakanisi biloko wana na osi babible na miso ya bato te puisque basili babengisi bible baprofane yango ezali lisusu na valeur te tala par exemple kaya oyo wana bazwi molimo ya mwana babaloli ye liboma botikawa bati ye abanda kotanga bible po baloba ezali nde makambo ya Nzambe oyo wana ezali kosala ye me ngai nazali nde na question ya kotuna antu na liboma na yo awa osilisa milangi ya ngai ya kokakola sikawa yo okomi malamu mokolo yo okobala milangi na ngai bakati ezali vi yo kosala nini anto papa atuni yo soki yo obali milangi na ngai okosala nango boni yo olobi okofuta me yo okozala oso obali mobali nde mokonzi malamu oloba nde mobali akofuta nani akofuta mobali nakofuta ngai nalingi okutela ngai milangi tembe nalingi namona yo na mobali na yo natia tu prends celui-là.
bozali komona azali lokoko mais lelo tokosola na ye mingi te tokosola na ye mokolo mozali koya mpo programme ezali mokuse mokolo mwa lelo bino boyebi mokolo mwa yenga programme ezalaka makambo ebele tokosola na ye mokolo mwa lelo te lokoko azali moko na kati bayeba yaki awa bilamba na motu na makolo polele me ye wana sikawa nzembo kutu wana ye moto alakisaki biso yango na kati ya lopango awa boyoka ye moko antone yango bamama batata mpe bakristo banso mbote na bino alors nazali pdg ya bato ya liboma na kati ya lopango yango lokola nga na ntina bika napesi témoignage lelo te me nakatika en bref nazwaki likanisi ya kobenga baike banso bazali na bokono bwa moto mpo ete baya lombangu lonso o awa lopango losango alors nasengi mingi botosa banganga nzambe na bamama nganga nzambe ndenge totosaka pape ebale mbonge bato na mikumba boyao bato na mikumba boya ye wana mokolo nzembo oyo ye moto amemaki yango na lopango losanto ayaki liboma tala sika esengo abiki akomi kutu koanime ye moto akomi kosala animation na kati na lopango losanto wana kobenga bato nyonso ya liboma oyo bazala na kotelengana bipai na bipai baya awa kozwa lobiko ezali awa ata oza na maladi nini okobika awa tala bino moko moto azalaki na liboma ndenge asa akomi sika awa akomi na esengo wana kokumisa nzambe azali magicien monene abenda bakonzi nyonso na magie bakonzi balanda magie bana mibali basi balanda magie azalaki mokonzi na bango mokonzi ya baklase sika ye wana atiki nyonso ayeli nzambe na ye mpo asalela ye wana azali kobenga ye nkombo ya yoka azalaki colonel ya armée nazali boyo baike basi bayebi ngai nganga nzambe yoka nazalaka oyo babengaka na lopoto chercheur ingi oloba moto azali koluka nazalaki koluka ndini nazalaki koluka puissance ya nzambe baninga na masolo barbia yo olingi nde puissance ya nzambe olingi oza motu moko ya ndenge ya kosambela ya ndenge we alekota nano tokoti na baekolo ndenge na ndenge mpona kozwa nini mpona kozwa puissance ya nzambe baninga mindele bato mwindu balobi kota nano na ekolo babengi rose croix wana nde ezali ekolo oyo yesu masihi atikaki na mokili mpo bato nyonso bangi basalela nzambe baleka na ekolo wana kasi na suka bakoyokaka ezali ya solo alors nakotaki na ekolo wana oyo lingomba babengi rose croix kuna baza koteya yo bazolakisa baklasse ya lokola klasse bakoyebisa makambo ya nzambe nzambe asalaki mokili nzambe asalaki boye baprincipe ya nzambe ezali boye makambo ya ndenge na ndenge baza koyebisa en plus na yango bazali kopesa yo ndenge nini ozwa puissance bazobenga yango puissance ya nzambe bakosalisa baexercice ya ozali na kati ya mwa ndako moko vandi ofelisi babuzi soki otuni pourkui abuzi abima na ndako nzambe omonaka buzi te obuzi eza okomedite okosambela
okonvoke bato oyebi te bamaître politique bakombo bazopesa wana yokanisi bakombo ya bakristo bakufa kala or bazali bamaître ensansonnier bazali bamagicien akala bakufa bakende likolo okobenga puissance na bango nde bakotindela puissance oyo ya bango wana na ntango wana okomi na puissance moko ya ndenge okomi makasi okosenga likambo boyo bango wana bato yango tout de suite bapesi yo olobi ya solo mpenza nakomi na puissance yango ya nzambe me na puissance yango ya nzambe okomi nango oyo etali baekole lokola Rose Croix makambo yonso ezali permis elingi oloba okoki kosala yonso lingi langwa na yo ndenge oyo lingi puissance wana ezali kaka na nzoto tambola na basi ndenge oyo lingi puissance wana ezalaka na nzoto mela cigarette epaki nazomela ta mosusu pipe ta mosusu cigarette epaki mibale na mokolo moko puissance wana ezali kaka alors na se ya motema quand même ya quelque chose ekomi koloba me puissance yango ya nzambe ya ndenge nini oyo parce que toyebi na 10 commandement baboyi adultère baboyi makambo mingi na kati koni me ndenge nini makambo oyo tozosala puissance yango ezali kaka alors badute ebandi kokota na esika wana toyebi te nakanisi oyo kwa totango mpenza pembeni toluka eloko mosusu na masolo na baninga abia kamati eloko mosusu subude susila budi darma iyi koloba purification du corps physique kuna eza na balivre te eza na mateya te kaka initiation ntango moto oyo azali na pouvoir ya kopesa yo initiation wana kaka bino mibale motu mosusu te otelemi kaka boya sambeli puissance wana eza na ye eleki pana ntango yo ozwi yango sikoyo kobenga puissance wana ekokita azobenga yango puissance ya nzambe ntango ekitili yo na nzoto ezali kopurifie yo donc nzoto na yo ekoma purifie entre temps makambo mokili otiki te kasi puissance wana ezali kaka kokita alors okomona ta mosu ngai nazalaki na chance yango soko tobenga chance ya kokota na trance nakoloba minoko oyo nazoyoka ta ngai moko te minoko ndenge na ndenge batrance banini me puissance yango mpenza ya nzambe yango wana mpenza ya nzambe oyo oza kozwa wana fisika mpe ozomona bafe mosusu kolota bandoto mosusu na moyo oke mpe esalami kasi nyonso wana bokomona nsima ezali puissance ya ndenge mosusu nasuki kaka wana te nakeli suivi baesika mosusu nayebi non oyo nakanisi yango mpenza te oyo naza koluka nakanisi yango te nga nalingi puissance na bi bembelamuka ememelamuki motu aza na motu mpasi nasili kaka bamotu esili mpasi moyo ya kokota kasi ezali yango te alors nake okota suki esika mosusu nakoti na esika bazobenga ekankare kuna bozali na maître moko bazobenga le représentant de Dieu vivant sur terre donc représentant ya nzambe na mabele ye nde moto azali kodirige baétudiant nyonso ya mouvement wana kuna bokokota bakoyebisa yo ndenge ya kosala voyage balobi molimo ya moto nzambe asalaki normalement il faut evoyager ekenda kosala ndenge nzambe asalaki création ezala bamonde nyonso ezali kaka monde oyo etenga monde na ebombani okenda kotala yango kuna alors tobandi baexercice yango obimi na nzoto okei oke kotalaka mikili yango esili yo wana ekozonga kaka ndenge wana totali ese totali ekolo me eloko yango nasuluka na kanisi yango mpenza te yango te nabyale ngoma mosu ebimi kuna bango soko oswi biloko wana batio medai na biolo esili osali kaka bo bato basali bosali basali ale tokeli susu kuna maikari tokomi na maikari kuna bayebi kaka mokolo bazobatisa yo wana bazotisa yo medai na nzoto ayo puissance ekomi ndenge mosusu otya kaka na nzoto bango mpe bazosala kaka biso zakawa ebandaka nde kuna ale asili kokaa motu kuna esprit ebimi nini oyo ngai boye ngai moto nanyokolaka ti boye ale bimba na nzoto longo ale alakisi o teknike ndenge nini ya kopurifie esprit wana esprit yake kasi eloko moko na remarke kuna na yango mbango ya bango wana soko obosani medai wana na ndako obenga eloko moko ezoyamba
Mais alors, na bana ultima question. Puissance yango ya Nzambe ya solo penza. Est-ce que Nzambe a besoin intermédiaire moko eloko moko mutasala pour puissance ya Nzambe koto na nzoto? Alors na moni ngabi eloko oyo na kanisa ma. Soko bosa yango puissance si. Soko kwe puissance si. Soko kwe mbula puissance si. Et comme ça soko mbula zono ka soko no lokesika moko moko. Parce que soko kwe na mbula puissance eke. Soko ndolo ngola ngo fo atang soko dika soko le na mesa fo soko kwe bu eke. Alors, mesika wana motema na ngai molimo na ngai solo bakaka eza yango ongo mpona koyebisa bino ke banzela nyonso wana oyo ezosengela yo osala eloko boye osengela osala eloko boye ezali kaka banzela ya mabe na ndenge nini okomona moto bazobenga ye ndoki no bazobenga ye azalaka na magie no bazobenga magicien ndenge nayimbula bino bafilisati wana baza ndenge nini ndoki nani ndoki moto oyo azali azwi nguya ya mabe ya satana na nini na musuni ya moto aliaki to na eloko mosusu asali to initiation mosusu apesi ndenge mosusu me ndoki asalaka nini ndoki asalaka kwa bovandi wana ye abimi na nzoto na ye atiki nzoto wana ye abimi na molimo na ye akoya na nzoto na yo akosala makambo nyonso ya lingi eske moto amonaka ndoki na miso awa ndoki amonanaka te nyonso wana ezali puissance ya satana puissance mabe parce que soki abimi ata sikoyo tozali bandoki mosusu aso abimaki azotambola omona ete akoya wana pilipina lokolo na butu wana yo oyeba te na ntongo ntango olamuka kaka susali motebo lokolo buta donc puissance ya kindoki wana babengi ndoki me na magie oyo toza kosala oyo ndoki kasi nasalaki ya ndenge na ndenge me suka nango wapi parce que tokomaki mpe kobima na butu olali obimi so okoma mosika oyo bazobenga voyage astral obimi ozali kokende bisika mosusu olobi lelo yaki notala mama wana oke mpo kotala ye wana ezali nini donc bomoni ke baklasse yango nyonso wana oyo baza koloba baklasse ya nzambe yesu atikaki nini suka finalité yango kaka ezali wapi okomi kaka bato nini bazoconfondre na batu na bapuissance ndenge ezali ete moto akomande mwa medaille na ye medaille wana soko ozwi yango ekopesa yo chance ndenge mosusu ozwi mosala ozala bachance ndenge nini ya mbongo eske mwa ebende pamba oyo eske opesa yo chance mais eloko nini batiaka na kati oyo magie asalaka akamata nde nzoto ya mowei moko to mowei moko atina kati eloko wana mowei wana asalela yo soki abandi kosalela yo ntango mikolo na ye ekoki na ndenge patron naye atindaka ye soki mikolo ekoki ye azongi to azonga te abandi kotuna nde alia ye aliaka nini yango na momoni mise etondi mpe badaki nango bino kovandi akozaki na biloko nyonso wana ezali nde puissance ya mabe mosusu azali nde ndenge oboki metre mwaka alobi yango na ndenge oza kozwa bapuissance wana ya kodevelope yo moko okomi nde magie okomi nde talisma yo moko okomi kosala biloko ndenge kaka bandoki basalaka yango wana mpona koexplike bino ke nyonso ezali ya nzambe ezali ya nzambe oyo ezali ya satana ezali ya satana esikoyo na kopesa bino différence wana ezali entre puissance oyo ya satana na puissance oyo ya nzambe puissance ya satana soko oza nango lokola nga azaki nango wana so nabi na yengo oyo fo nazwa manda mabongo boyale kosenga bapuissance wana ale satana mpe kuna ale atindi okomona na yenga wana ozwi yango abi antuka nzambe aza makasi me lero wana nazoyeba satana te nazoyeba nde nzambe oyebi me nzambe vraiment aza makasi osendi kaka bozwi mais alors vraiment bato oyo mosusu bazosambelaka bazwaka te ndenge nini basalaka
alors osanga eloko mokelo esakana tilata apesi parce que ya azilaka te parce que sokasali ndenge wana te akozwa te donc eloko oyo sokoseka satan tout de suite apesi kasi contre valeur nango ntango ekoma soki alobi futa facture nde lere mobulu ekotaka yango wana komi okomi kokamata mbangu bilamba ekomi lokola nzambe kabuya yebi konzawa pantalo ekomi ya ndambo obandi kotambola ndenge mosusu bilamba bosoto bonomoni ezali propre nde ndenge bakomaka bato wana sikoyo ndenge naexplike bino différence ezali na puissance ya nzambe na puissance oyo ya ntango kaka naza kosala makambo wana ya bamazwi ya yoso oyo nazobenga ngo boso mazwi te ezaki discussion monene na pave balembonga na bino eza mazwi te eza bekole ya nzambe ya nini ezali mazwi te parce que na ndenge baza kopesa yango okomona basoki bakombo ya nzambe baza kopesa bino ndenge composition ya monde ezali na baprincipe ya nzambe na bacycle ya nzambe ndenge abongo alors naye koyoka alio major moko azalaki awa major kisanga ali yokola zakasambela mingi libeka makambo ya wana moko abimi na mbinza kuna antuka sokofie kuna na kansio kozalaki tena makambo nyonso nabi nani yango mutu moko abimi na mbinza kuna kaka alobi na ngai boye omoni ndenge bopesaka explication ya batema te mutu wana abimi na mbinza kuna aza mwani ngombani asambelaka omoni a partir ya moment wana nouvelle apesi ngai ezali faussé na puissance eza na ngai oyo wana asambelaka ndenge omi asambelaka vraiment soki asambeli yo komona makambo nyonso ate makambo bokali bosenga bisala na niveau na si nakomi ya bazairwa mingi te bakomi bongo nakende kaka kuna kosambela kosala priere nini oyo ya kosala onga na ekosala voilà réponse napesaki parce que information memelaki ngai ezalaki juste te akei azongi lisusu abi me yo nazongi biso vraiment kende otala tata wana me aza likambo mosusu tisusu ayebisanga kombo te ayebisanga nini te eleka moko te kaka tata abimi na mbinza kuna me likambo azo kosalisa bato mingi asali kutu mise moko biloko ya bino ezalaka azomona biloko nange ezalaka ndaka bifana biloko ezalaka ntango obitamo olati wana nyonso ezali kuna tana naoki bonga bikwa biloko oyo abi nyonso wana ezali kuna bato baza kozongisaka ngo ngapi nani yango mpenza oyo akomi na puissance eza kozongisaka nasali okwanganga nzambe muvira asali te nazalaki na sali te nazalaki ya kobenga bato te nazwi kaka bon nakanga kotala na tata wana oko mosusu nazwi décision na ye nazalaki liboso ya rendez-vous na ye natala kaka moto yango bazoloba ndako moto abimi na mbinza eza nde ambassadeur yele capitaine yele oyo nga nayebi très bien nalobi na ye wana tokutani awa vraimen toyambane moto yango bazoloba kaka yo ayebi ye ngai kaka bon lokola ngai nayebaka ye azali motu moko na mosala na ye ya soda azali motu moko très correct très honnête e asalaka liseki te ntango namoni te ye moto akomi na makambo oyo ngai bi alors c'est sérieux soki azalaki moto mosusu nakodute na bia o wana peut-être asaki ntango nayokaki tezali ye namonaki tezali sérieux na sens nini ye atika mosala ya ambassade atika mosala ya ambassadeur atika makambo mosusu akoma kosala na mingi mpona biloko ya pambapamba liku kozala kotise seka azali na secret moko alors fo secret wana nayeba ale na ye wana alors nde ntango bayembonga bali koexplike oyo ayaki alors problème ekomi ndenge mosusu nalebi puissance wana oyo ne abi yango mpenza wana yatembeza suka mpe naumelaki te najutaki te lokwa nalukaka oyo wana nalukaka yango mpe ye alobi ndeme yango wana kaka nzambe avandi amakambo awa ali awa opesaka nini soko ozopesa nabi te kaka maboko esi mpe nabi bamosu bango wana banganga nzambe wana tuni alors naye kosala visite awa nazomona ongona yaka banini ya solo puissance yango nalukaka nde yango ya bijanga abi oui c'est vrai puissance yango ya onzame mais alobi me okomi awa makambo mosusu fotika
hein ba mama ndoi oba la pembe masanga pembe biso zali bata symptonique koka hein ndenge ni zotika koka na ba symptonique yo sakotika nini acha tugaso bo lingoyo ndenge mais alors on a problème au nez na créé na ndako pe na bande mais maman ekuna biso ne tosana kite daka comme ça quand tu joues dans une radio au revoir maman no oi kama na kati bon maman mususu kuna pe tosani te maman pe kuna tosani te o pe kuna cigarette a partir jour wana kaka les cigarettes yo surtout na pipe ale hapo na kanya mzangale na bua yangu quelque part na cigarette wana to sina na pundo masanga whisky coca pele whisky coca ndenge gutaka wana vraiment eti kama kama mdengo wana jinsi ni oui very simple yana balodo ba meme mais kama sana toujours ba puissance hein sana makambo tu la whisky tout ça makambo yawa ikomile oyo wane tika na kosi minote na mangoma muturo kola maikari kuna pe basobo ya masanga maikari pe basobo ya masanga okomena masanga te basi pete cigarette basako boya mais tout to ça ka de wana lo kosi bi maikari to tika bilo kana to zo continuer to ale wana to tara ngosi mawana tikana wana toke nako zo kusa sangwa au mitamana nzo banini to foto mobulu makambo mais oya wa et comme ndenge mo na bengi examen de conscience na ngai na mi concentrer na sali topo ya vie na nga mobimba alors kaka puissance ngona kanti ya wana tena wewe banaki nano wa puissance kona kota kiawa bana ko travailler na décider kaka bona jour en demain mais bon na tanisi il faut faire pas de choses na décider à partir de là na kama tana puissance na total décider quand demain allez ba mama abo ya whisky coca tin tonic abo ya cigarette abo ya na yeye ngabi bon na yeye na umena kitu na sasa kama tumsuba yake hapo tale eski asola kama ndanzambe eski nini na jina na sala toka kwa yake tuka sika ngoko kanga matenda ngena tuko exact ndiko ume la tuko nini siko kwa kanga yake so na sala kama tatizo sana tunataka kakezalinda tena sasa yango na sala tena tena conscience na yake na komipenga nganzana ndenge wa puissance msina zake na ngowana oya ya be na sana ki yoso natika masanga natika bas natika cigarette moyen égalité oya wa sana c'est pour vous faire une comparaison entre puissance ensemble et na puissance ensemble puissance ensemble tanga kotika na ndoto biloko yoso wana na baramoko na wuti kaka na changer kali moko na kumi allez terminé basi pia masanga pia cigarette pia baramoko est-ce que n'a pas arrangé zaki ndengo wana jamana kuna kwenye sabino ke puissance nzambe elingi bosotote soko lingio sala na nzambe okuko zala lokolo moko de dans lokolo moko de horte ata ba mama bino bovandi ya msupa za ba ange awa ba expression ekima pona nini parce que arivika ka efa eloko te ona metika kama mokebo puissance nzambe linga kango te soko lingio garder puissance nzambe biloko yoso wana il faut bosana c'est pour vous faire une comparaison boye bate puissance nzambe elingi bosotote na meka kita kuna sala be ko sala na tika biloko wana moya ko tika ngwe zalaki tanga na koti na kongo santé sika na ndimi de puissance nzambe zaliawa tala na mbala moko biloko yoso wana ekini est-ce que kuna ba puissance zakite est-ce que na tika ki la pour moya de comparaison entre puissance et Satan, puissance à Satan, puissance au monde. La puissance ensemble, différence des amis. Parce que ensemble, elingi bosotote, il faut dire kabiloko yos. Okoma pepo, okoma bosanto, okoma saint. Est-ce que les gens azalaka saint? Yoso mwana ba saint ozana lola te mozali saint ozako tamba na mokili. Est-ce que ça maka? Yangwana ngai na zale sengo mingi sana komi nganga nzambe.
mpe nazali nganga nzambe yoka sika ozali na esengo mpo okomi saint merci mingi olobaki na biso ozalaki na puissance mingi ozalaki très puissant me ntango yo olongwe na ndako na yo oyoki sango ebale mbonge oye awa ntango wana ozalaki na puissance wana ya oyo ya kuna ya biloko no nyonso wana me ntango yo oyo kokutana na puissance oyo ezali na ebale mbonge yebisa biso différence ntango oyokaki na ntango wana différence nini oyokaki po pesa biso différence na ntango wana ntango osimbaki papa wana mais ntango nasimbi papa na la preuve là ntango nasimbi papa na nayoki nzoto nanga komi ndenge mosusu on dirait puissance oyo ezokoloba ya makasi ekimi alo nayoki nzoto komi ndenge mosusu abimi alo tia mais likambo nino okendaki koverifie na ndako te non cetadire nazalaki na biloko lokola ya vérification te mais na puissance yanga yaki nzoto nazosentir te ya quelque chose qui ne va pas parce que puissance ya satana wana ntango tokutani kaka na ye namoni te puissance ya satana bon yo kuna mpe okoma namoni na whisky kokango soka ndenge natia whisky koka na bana komela mabana iko pana ndaka silaki moko moko teme na muke deuxième fois ate lelo na non tikana donc on qu'il y avait autre chose ezali ko puissance eleki makasi na yo ezali ya nzambe parce que ya satana na mekaka na ndengo tinatika tika basi tika masanga tika oyo mais yo so ozwi libiki obiki bato oyo nyonso omemaki bango kuna bakomaki lokola yo puissance lokola yo otiki bango oye osali nini mpo na bango bato pene na memaki oyo baza koimite bazali oyo bazali na sina yebisi parce que ezali koloba nzambe papa balembongo alabi komema moto na makasi te me bato nyonso oyo ngai na memaki na banzela wana ezala ya maritari ezala ya nini bamosusu na se nakotaki na bango awa nakotaki na bango na lopango bayaki awa nalakisi bango na présente bango na papa balembongo nalitala bato ezalaki na bango na biloko bango bazali bamafu ntango bali awa bazali me na makambo nzambe baforsaka motu te bayaka batali nabi esika ngo nde eza boye soko oyoki kaka tika mama bana ya mibale wana bya ala wana esiki makambo nzambe eske nzambe vraiment azali zoba moto asaki moto eza mwasi ndenge nini omoni na esika bato wana ntango soko tokomi na condition wana toko bazalaki na puissance mpenza mingi te ekotelaki moto parce que fo ozala dispose mpe soko ozali na yo dispose te porte oyo ekotaka puissance yokangi yango eske puissance balembongo ekotela yo mais fo ozala dispose na moto moko ozali koluka na posa ya koluka soko ye na bafantre bi nake komeka natala soko nini no ngai nazalaki naluka na baki na libali nazalaki chercheur naza koluka nde puissance oyo ya libiki ya ntango oyo ezali kosala makambo yoso eske sikoyo miracle ezosalama te na yawa okobenga moto eske na liboso yake na puissance akobenga moto aya tosolola na ye en esprit ezalaki possible yo sana ekomi possible mpona lopango esana yango wana différence entre puissance ya nzambe na puissance ya satana ezali nde lelo tosuki bongo tosuki bongo lelo tokocontinue témoignage na biso ebongisamaki mpe milakisamiaki na baninga babino nganga nzambe kabuya elongo na ndeko timweleka oyo wana azali kokamata filme oyo ezali koleka sika bandeko boboto témoignage moko ya esengo esalemi kaka na kati na lopango apo omonaki ngai nalongwa awa nakai mpa na papa mbango moninga na biso oyo tokendaki kozwa na ndako azalaki na maladi makasi mpenza akokaki su kovanda te esika oyo ngai akweya akobaki kutu kolenga kamera eza kolenga nakoyebisa papa tindela ye maboke oyo tindaka wana ya mosika papa tindeli ye avandi atindeli ye ye oyo akomi kotoka azoluka kutu moshwari esili mosala kanisi oyo toyoki lelo ezali oyo esengelaki toyoka mpo ya moseleka lelo odéborde même heure oyo notre père apesaki nazali kobondela ye lokola tovandi wana andima te témoignage nyonso esila imwe parti wana tosalaki mpo ya lelo bongo lobi ezali mardi
kosala mosusu soko bato bakolinga tosala yango sino tokosala mosusu témoignage ezali ebele ngai nalingaka biloko wana nalingaka yango te mpo namoni bato bakokanisa nde publicité moko eza kosalema or ngai nabengaka na ngai motu te nayebi na ndenge mobiaki awa bino bokomi ebele ebandaki ndenge eza koyeba donc ye moko azali kobenga bino boya nandimi ezali ye moko mpo ayebisaki ngai te moko te akoki kokota olopango lo innocente soko ye nzambe atindi quel que soit ndenge yo okomaki awa yeba kaka nzambe andimaki te mokolo mona yo okota na lopango ozali bayike mwa tembe ezali nini nazali korepete yango mpo naloba yango papa alobaki moto moko te oyo anyati mabele lokola ngai na yo akosalela ye nzambe tata mozali en dehors ya ebale mbongi nalobi moko te ebale mbongi liboso bino nyonso bolandi ye moko mozali ondima te nzambe afandaka na nzoto ebale mbongi yo oyeba kaka te papa azalaka na nzoto ebale mbongi ondima te nzambe azalaka na ye molimo te azali na ye moto azali mobali afandaka na nzoto na ngai basusu balobi soko afandaka na nzoto na donc akoma zairoi oui akomi zairoi puisque ngai nazali zairoi mais azali nzambe oyo akeli ye nzambe oyo azali biso ti ye nzambe oyo yo olukaka butu moi Yeah.
biso bikoleka etata nzambe okotikala biso bikoleka ezambe tata okotikala yonde nani mokonzi yonde nani la nzambe mozalisi mokolo mwana yinga bana banzambe banso basangani autour ya yebana mbonge wana kokomisa nzambe mozalisi eteni ya liboso eleki na batémoignage sikoyo tofukami mpona kokomisa nzambe oyo wana ebana mbonge auti kokomisa ebana mbonge auti koyembela nzambe ya abraham nzambe ya moïse nzambe ya isaac oyo wana ya bankoko na biso nde ebana mbonge akokomisa sikawa tata wa biso ozali likolo bakomisa nkombo ya yo esambo kozi boyobo yapo elingi yo basala yango se lokola bakosala kalo ebisa biso yebisa mabe ya biso lokola biso tokolebisa balayika sakisa biso toleba masengeli ya te mpe bikisa biso na mabe ya maria losakotoni grâce abenisiyo yango ya basikonso abenisipe yesu mwana wa yo Sainte Maria, maman de Nzambe, sans de la poigne de Jésus. Maria losakotoni grâce abenisiyo yango ya basikonso abenisipe yesu mwana wa yo Sainte Maria, maman de Nzambe, sans de la poigne de Jésus. Maria losakotoni grâce mokonzi azali na yo abenisiyo yango ya basikonso abenisipe yesu mwana wa yo Sainte Maria, maman de Nzambe, sans de la poigne nkembo na tata mpe na mwana mpe nelimo santo béni soit la Trinité sainte, béni soit merci mingi na ndenge yo bateli biso na mokolo mobimba ti ongonga ye nkolo nzambe ata soko mabe mabiso tosalaki opoto ye mobimba elekaki na ngolu ya yo oyokelaki biso ngolu mpe biso lelo oyo tozali na mopepe tozali kopema mpe koloba biso bana bayo
nzambe merci mingi na kimia oyo yo opesi biso bana ba ekolo iyi o mikolo mingi oyebi mayemaso satana azali koluka kasi na ngolu ya yo nzambe yo ozali onteja biso kimia oyo yo ozali koluka esengo etonda mpe biso bana ba yo na bolingo tokoka kosalela yo mpe kosalela mokili nzambe tata wa bokati bonso bana ba yo bayi awa na ndenge yo nzambe oyo moto na moto na ntina oyo yo oyokaki mpe oyebaki te akokota lopango yo oyebi maso mpo liboso moto waloba osilaki koyeba liboso moto wakanisa yo nzambe okanisa nzambe ekabelaka bana bayo maye maso bayi koluka olopango bayi koluka libikili ya nzoto mpeli ya molimo bayi kosenga nguya ya yo eza papa yo sopela bana bayo nguya nzike mpote bango bakoka kondisa bango na nguya ya yo ya libiki nguya ya yo ya kokabela bango makambo ndenge na ndenge mpote bakoka kozwa oyo nyonso bango bazali kosala bana bayo bayite papa bayi yawa mpo bazoki bazali konyokola longolaka tata na pene na bango eseke bango kondima ezala mingi buyambi boyiti mpote bango bakoka kolanda yo nzambe basi osa mibeko mia yo mpe yo papa bokoka kopesa bango maso bazali koluka mabota bazali koluka mabala bazali kolelela yo nzambe mpo ya misala bazali kosenga yo oyo nyonso mwana akoki kosenga na papa na ye mazali mayike oyo mwana na mwana azali koloba na yo nzambe oyebi mama kasi nkolo yo ozali pene na biso kasi biso bana bayo bikila molia yo ozali kososola nzambe nazali kosenga mpo ya bana bayo banso bazali awa lelo yo koka kotondisa bango na kondima ezala oyambi bozala boyite epai ya bango mpo te bango bakoka kosokola nzambe epeseke bango esperance ezala esperance yango esengeli yo otondisa bango na perseverance mpo te bana bayo bakoka koyeba te yo ozali nzambe ya lenteur mingi mpo ya mayemaso bazali kosenga yo papa okokabela bango kasi yo ozali blanc bazali koaccuse yo bipai biso baboyi yo mpo te yo nzambe ozali kopesa no kasi nzambe yo kaka mabondelima ngai mpe yo kama mayema baye banso bazali kolela na solo mpenza na nkombo ya yo nzambe kabelaka bana bayo oyo nyonso bazali koluka mpo batikala te epai ya yo bana bayo papa yo ozali kooblige moto moko alinga yo te oyebaka yango ntango yebisaki ngai te otindaki ngai mpo te nayi akoconvaincre te kasi mpo nayebisama ye ezali koyeba nzambe mpo ya bana bayo bayi bazali na boyambi boke okoki koyokela bango ngolo mpe kotondisa bango na boyambi mpo boyambi ezali likabo ya yo nzambe kabelaka bana bayo boyambi mpo te baumela na eliki ya mobima epai ya yo nkolo mpo te bazwa libikili ye yo otili kolakela mobima nzambe bazali se bana bayo bandimi bana bayo basamba papa nazali kosenga mpo ya bana bayo banganga bayo nzambe bango bandimi te basalela yo yo otondisi bango kouta na nzoto ya ngai na nguya ya bazali banganga bayo nzambe botau bozali boyike mpo ya basusu nzambe yo kabelaka bango mposa ya kolikia kabela bango kondima ezala mingi boyambi boyike nzambe pese bango ya esperance ezala mingi mpo ya banganga bayo nzambe bango nde sushe ya sika ya mokili mwa yo nzambe moye yo osili kobongisa mpo ya bileko biso nzambe mpo ya bana bayo basan batisami na molimo mwa yo bango bakomi purifie na yo nkolo eloko ya yo mpenza kengeleke yango nzambe satana azali makasi aleki bana bayo banso na mayele nzambe tiyaka satana mosika longola ye pende na bana bayo maye banso basili kobiangema bana baye balembongi nzambe etika te nguya ya ebalembongi esopanela bana bayo banso epai biso maye banso bango bazali kosenga na tika te bango bakoka kozwa yango nzambe mpo olakelaki kai ngondo mama Maria mama wa Yesu mama wa
bale bonge mama wa mokili mobimba ngondo baike bayebi yo te mama kasi papa yebisaki ngai nasambela ye mpe nasambela yo oyebi maemaso nazali koyebisa nzambe mokolo na mokolo mpo ya ngai to mpo ya banso baye bakotaka lopango lingelo ngondo oyebi maye nazali koyebisa yo lokola mama papa azali mobali oyebi mitema ya babali yo nde mama mama kabelaka biso nyonso na oyo papa akoki kokabela biso te po amoni te topeswami naino malamu te yo mama yo nde moto kosukola biso soko yo osukoli biso olatisi biso bilamba bya sika tokobima omiso ma papa mpe omiso ma bato banso na esengo ngondo tondisa biso na grâce ya nyonso tondisa bana bayo na grâce ya nyonso ya libisi na grâce ya nyonso ya makambo ndenge na ndenge na oyo tosengaka te mama mama wa yesu mama wa biso yo olobelaka yesu ayebisaka papa mokolo na mokolo oyo ngai yebale bonge na sengi mpo ya bana banso banzambe na oyo mwana moko na moko azali kosenga epai ya papa mpe azali koyebisa beko wa mosusu kristu ndeko biso bandeko bayo tozali naino na bomono yo obundaki etumba ya satana olongi ye mpo te yo okuyaki te moloki yameki yo ndenge na ndenge kasi yo olongaki pese biso mpiko ozalaki na yango mpo ya kolonga ndeko yesu tala banganga nzambe banganga bayeba byange mpe banganga banzambe bazali kosala mosala mwa nzambe kasi oyebi momekano mwa satana bayike bazali batao bakoki kolite contre satana yesu yo ozalaka molobeli wa ngai mpe wa banganga banso banzambe zala molobeli wa bandimi banso basantu balopango libiso wa bana banso banzambe bayeba palangani bipai biso na mokili mobimba bazali kobelela na kombo ya yesu yebisaka na papa eyakabela biso nyonso tozali kosenga alibisa biso masumu banso nzambe yo osilaki kosengela biso olibiso yo osalaka te biso tokóma bandeko bayo mpenza tozala bana banzambe lokola yo mokolo moye biso na yo tokokutana tozala te esengo monkembo ya nkolo nzambe tata mosungi mobateli mobuyi molimo mosantu oyo nguya ya nzambe molimo oyo ndonda onzoto ya bana banso banzambe tondisa bana banzambe na libiki nyonso na mayele mpe na bwanya tondisa bango na bokasi bwa kolute contre satana zalaka nyonso te bana banzambe bakoka kokuya te oyebi oyo satana azali oyebi oyo azali koluka onzoto ya bana banzambe oyebi yango molimo yo mobasi yo monakisi nzela yo moyinda mowaka salaka te bandimi banso baye basili kondima nzambe batikala te onzela ya nkolo moloki yako kozoba molimo mosantu osalelaka bana banzambe oyo nyonso bazali kosenga yo nde ona ozali koleka bipai biso mpo ya misala ndenge na ndenge ya nzambe yendeke bipai biso mpe salela bana banzambe oyo nyonso bazali kosenga epai ya papa bongiselaka bango nzela nyonso oyo bazali koluka tebo yo ozala pene na banso bayeba te eviki epai ya nkolo mpo te mokolo mwa somo mobangisa bango te bandeko basanta bandeko banzelu banzambe bandeko baboti babisu bankoko baipongela bino lelo bozali na esengo epai ya nzambe omokolo moye mwalobi omokolo mwa bopemi tozali kokumisa nzambe mpe tozali kosenga epai ya bisali bino banso boya bomundela bana banzambe bino bozali na miso mpo ya komona bino bozali na makasi mpo ya kobunda na baye banso bazali bozala ntango isonguba ya bana banzambe bokamata bibundeli bya bino mpo ya kobunda na moloki oyo azali konyokolo bandeko babino bana banzambe botondisa biso na mposa ya kolinga nzambe lokola bino bosalaki botondisa biso na elikia mpe na oyo nyonso ebyangemi oyambe mpo te biso tosala lokola bino tokoka kokoma mboka nzambe mokolo oyo moko na moko akokolikobisa na nzambe papa nzambe wa bokasi bonso kolo mozalisi wa biso natondoki yo botondi mpo ya mayimanso osali mpo ya ekolo yo nazali kobelela epai ya yo lisusu mpo ya ekolo yo ekolo eyi yo ndimaki ti ngai na ya kobotama oyo yango mpe yo oyo akovanda nzoto ya ngai nautaki koloba yango bazali kobyanga yo okomiza irwa nzoto ya zayirwa
bazali kobenga yo mutu muyindo nzoto ya mutu muyindo nzambe oyebi oyo nyonso bato bazali kobenga kasi papa bokonzi bonso bouti epai ya yo nzambe mpo ya baye opesaki bokonzi bwa ekolo ye nzambe etondisaka bango na bwanya mpe na mayele tondisaka bango na bokasi mpe na libiki bakisaka mikolo ya bango mpo te bango bakoka kosalela yo na ndenge yo oli basi ya kimia mpe ngai ebale mbonge nakoka kosalela yo nzambe lokola yo papa oyo zalaka te bayebanso mokonzi wa ekolo akopona yo nzambe ozala na bango lokola obakisa mikolo ya bango opese bango bwanya mpe mayele mpo te bakoka kosala na inspiration ya yo nzambe yo nzambe okomi nzambe ya bazali yo osili kolinga bana ba ekolo olobaki na ngai te napese bana banso ba ekolo zaire bonganga soko balinga nguya ya yo etonda onzoto ya bango nzambe bakomi bana ba ekolo ya yo nzambe mpo ya mokili mwasika papa oyebi baike bazali na kondima te batondi na nkisi yo ndako ya bango bazali na makanisi mabe bazali na maji to na biloko bibe yo ndako ya bango baye banso bazali kobanga ebale bongo bango banso baboyi meme komona miso ya ebale bongo bango banso bakomi kobanga banganga nzambe bazali se kobanga yo kasi nani oyo nakoki kobanga yo papa yo loba yo me yo motema na bango ntina nguya ya yo nyonso esantu ikoka koyebisa bango te yo osili koya o ekolo mpo ya libiki mpo ya kimia mpo ya bolingo papa salaka te bayebanso basili koyoka mateya maebale bongo toma bayeba oyokaki ebale bongo bango bakoka koya balongola bankisi ya bango babwaka yango olopango losantu nkisi oyo yo oboya oyo olingi bakumisa eloko esusu esika ya yo te nkombo ya yo nzambe nkembo ya yo olingi kopesa ata moto papa osalaki biso te mpo te tokumisaka yo ezalaka pene yo tolisaka mitema mya biso na bolingo bwa yo na bolingo mpe bwa baninga mpo ya ekolo ye mpo ya afrika mobili mpe mpo ya mokili mobili oyo nyonso yo osili kobongisa tika yango esalema o mokili mobili lokola ezali kosalema olola epai ya yo nzambe obileko biso seko
pote bobatela puissance na bino mokombo ya tata mpe ya mwana mpe elimo santu amen bokotoma nzambe bozala yembela nzambe yembela touti kokóma na suka na losambo bino moko boyoki epana embongi ye moko moto asambeli mpo na baye banso bazali awa azali na esengo asambeli mpo na bokasi ya mboka na biso zaire boyokani kimia na mboka na biso zaire mpo na afrika mpo na mokili mobimba mpo na mikolo oyo ezali koya nzambe nde akozala na kati na mokili ye moko abanda kodirige mikili ye moko ndenge alobaka na ntango ya kala ye wana asa akomi na kati na biso sikawa ye moko azali kodirige mokili oyo ayoki losambo ebana embongi ayoka nyonso elekaki atata bamama bandeko bakomi kozonga na ndako na bango na nsima na losambo bauti kokomisa nzambe na bango bazongi na esengo na mboka na bango bauti bukenya moto na moto ayaki kokomisa nzambe na ye elongo na balembonge epai ekani nzambe atondi mobimba na ye